année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mosepelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni so CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Bon début de week-end, on a balancé sur le journal le peuple info lingala nebi que vous avez kebele pour na kolanda journal nabino to fond la maison na présidence pour na kotal sabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azaki liboso ya bapandi sango jeudi 22 février na studio Mama Angebi ya RTNC na cadre ya briefing presse spécial et pas wapi alobela ki situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo hérité mapingemi ba détail. Namaloba na ye liboso ya bapanzi sango na cadre ya briefing spécial oyo ezalaki organisé mokolo ya jeudi 22 février 2024 epai ya ministre ya communication pe porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya na studio Mama Angebi ya RTNC chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu à différentes questions il y a actualité. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobé la kilikambouetali situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo et pas wapi a talisa qui conduite ya malamu ya ba élément ya ba FRDC peut monter à puissance na bango. Chef de l'État a talisi que République démocratique du Congo et longo la ba autorité na ye bazali ko respecter ba mesures nyonso pe bazali wana po na koluka ndenge nini ko bouter hors territoire ya République démocratique du Congo ba rebelle ya M23 oyo bazali soutenir et pas ya Rwanda. Chef de l'État a lobela ki makambo etali sommet ya Addis Abeba et pas wapi ba kutana ki pena président rwandais kasi moko na moko a se kampaki kaka na position na ye. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a talisi polele ke République démocratique du Congo azali kobo ya dialogue soki mokete kasi dialogue to masolo ekozana ba M23 te pambate bango bazali étiquette batindami epai ya Rwanda soki ba discussion ekosalema ekozala bongo RDC directement elongo na Rwanda ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki polele alobela ki lisusu makambo etali démission ya gouvernement chef de l'État atalisi polele ke polémique ezali mingi na likambo etali ndenge alobi na gouvernement bai bana ko expédier ba affaire courante a violer constitution soki mokete pe azan intention soki mokete ya ko violer constitution azali wana pona ko respecter mibeko nyonso ya mboka na tina wana gouvernement ezali démissionnaire bien sûr kasi liboso nanu loi moko suprême ezali bongo intérêt ya population na tina wana a rassurer ba panze sango ke ezana ministre moko te oyo azali démissionnaire akozwa ba emolima mibale soki akokende na assemblée nationale te ba suppliant nde bakozwa soki akotikala membre ya gouvernement nde akotoucher salaire na ye na ngambo ya gouvernement pona likambo etali sport par rapport ya geste ya joueur héritier Luvumbu oyo ba bengana ki na Rwanda suite na bi amakaki pe atalisi geste oyo ndenge tuerie ezali kosalema na Est ya République démocratique du Congo. Chef de l'État alobi alandaki nyonso ndenge ministre sport ayambaki ekobanda na aéroport pe pona makambo etali musala asengaki na président ya AFV Club Amadou Diaby bayeba na ko faire signer héritier Luvumbu na AFV Club po abanda déjà kobeta na tina wana chef de l'État alingaki déjà ayambaye kasi a promettre ko yambaye mikolo ezali koya pona ko honorer bosimba ke briefing oyo elekaki vraiment na ndenge ya malamu et pas wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ramassaki ba grande question nyonso ya actualité ya République démocratique du Congo.
Dans l'Assemblée nationale, vous savez que le président et le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a procédé qui jeudi 22 février et na installation, il y a bureau, il y a commission spéciale où ils allaient chargés pour élaborer règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale, une fois de plus encore, héritier Mapindé. Président y a bureau provisoire, y a Assemblée nationale, Christophe Mbosso a procédé qui jeudi 22 avril 2024 dans la salle de banquet y a palais du peuple, dans installation y a bureau y a commission spéciale, Oyo et Zouamine pour Namokumba y a élaboration, y a règlement d'ordre intérieur, y a chambre basse, y a parlement congolais. Ils allaient constituer dans 5 membres pour le bureau Oyo et cause la piloter et pas y a professeur Jacques Njoli Oyo à cause la secondaire, n'a pas député nationaux Ogi Kalonji Kachobois, Geneviève Inagosi, P. Christophe Boulou comme premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint. Après remise, il y a attribué à pouvoir, président, il y a bureau provisoire, après ça qui a grandes orientations et pas il y a membre, il y a commission spéciale Oyo. À l'objet, tout un règlement de l'intérieur, il y a législature, il y a Kala, ce qui va honorable député, bah Monique, et ils ont à disposition, Moussoussou. Et Sengeli, qu'on clarifier, qu'on maintenir, topé ko corriger et sengeli ba na ko examiner yango pe ba mema ba clarté ba définir clairement ba mission oyo et pesameli na Assemblée nationale ezana biloko mosusu et koki ko salema na contexte politique national pe international ba mission ya Assemblée nationale boye ezui dimension mosusu pe na nyonso wana nyonso ezali prévu na règlement d'ordre intérieur et sengeli ezala polele ezali pe par exemple notion ya représentation oyo ezali bongo ba mission ya Assemblée nationale yango ezali kotalisa ke esengeli ko clarifier na ba situation lokola wana ezali pe na ba relation entre pouvoir judiciaire lokola ndenge nini ko se comporter liboso ba réquisitoire oyo procureur a koki kotine de la Assemblée nationale commission oyo esengeli a définir oyo bureau esengeli esala na absence ya plénière ce qui ba honorable député ba zwami na congé esengeli ko définir ba mécanisme pour na ko bloquer fonctionnement ya justice te pe lisusu na question mususu devoir na bango pour na ko protéger ba honorable député liboso avant ko autoriser na justice aye bana koyoka bango to pe aye bana ko poursuivre bango en cas ya flagrance nyonso wana esengeli ko examiner makambo etali flagrance pe to la attention pour nous travailler na étroite collaboration dans la question oyo etali pouvoir judiciaire pe lisusu ko instaurer climat moko ya collaboration entre Assemblée nationale pe pouvoir judiciaire na tina wana eloko ezali bongo essentiel ya communication et pa ya ba collègue pour nous expliquer bango ba mission oyo epesameli na Assemblée nationale et sengeli ezala bien défini ndenge ekozala exécuter ndenge Christophe Mbosso Nkodi Mpwanga atalisaki na séance na ye azalaki na et longo na commission bosimba ke na introduction Christophe Mbosso alobela ki séance de travail oyo alobi toye awa ezali pona ko installer commission spéciale oyo azwami na mosala ya ko élaborer règlement d'ordre intérieur pour na session extraordinaire après validation ba pouvoir tozali mena kotala ndenge nini ko vide ba matière nyonso oyo ezalaki prévu na agenda ya session extraordinaire tozali wana ko courir derrière temps parce que le 15 mars au plus tard session ordinaire ya mars 2024 et sengeli ezala lancé boye ba députés nationaux et sengeli bazala na 5 à 10 jours ya repos avant tout ba na ko entamer session ordinaire ya le 15 mars. Namasole Seni Bosengeli Kosimba que rapporteur adjoint et à commission électorale nationale indépendante Seni Namukuse Mwanamboka Paul Mohindo Moulemberi Azalaki na tête de délégation il y a mission exploratoire na circonscription électorale il y a Yakoma pour na ko charger ba partie prenante il y a ba processus électoral na partie oyo il y a République Stéphane Skande héritier Mapini. Na avant midi, représentant ya Denis Kadima, accompagné na membre ya plénière Fabien Boko, ba betaki masolo na ba représentant ya société civile na diversité na yango nyonso, ba échange oyo na matinée et tambolaki na ambiance moko kitoko, boyi ba participants nyonso ba lobaki librement pe
Peba se focalisa qui na déroulement ya scrutin ya le 20 décembre 2024. La plupart ya intervenants ba évoquent qui intolérance politique, faible sensibilisation ya population, ya ba candidat pe ba témoin na bango, bataki en avant ba déficit ya ba effectif ya ba policier pour la sécurisation et l'opération électorale, absence de formation et témoins, releva qui n'a passage recrutement et personnel opérationnel, oyo ezala qui vraiment na norme té mauvaise affectation y a personnel opérationnel, pe agression y a personnel électoral, vandalisme pe bongo na après-midi Mwindo Mulemberi asolola qui n'a candidat dans législatif national pe provincial dans circonscription électorale ya Yakoma pe ba oyo bazalaki bongo ba représentant misusu na ba candidat mususu balobelaki pe ba reconnaîtra ki ba acte intolérance pe comportement oyo ezalaki vraiment recommandable te ya catégorie mususu ya ba postulant pe ba sympathisant na bango mukolo ya ba scrutin bango nyonso ba reconnaîtra ki ke ba élection oyo elekaki vraiment na ndenge ya malamu te ba indexaki quelques-uns quand il a bango na comportement misusu oyo ezalaki ya malamu te mingi na secteur ba groupement topé ba village yango est obligé ki ba électeur ba ye bana ko voter na faveur na bango pendant que misusu ba s'appuyaki na ba accompagnateur pe ba boyaki ke nombre ya batu mususu ba ye bana kosala mosala na ndenge elongo bani boye ba entretenaki véritable désordre pour na profit na bango na masolo wana etalisamaki clairement que favoritisme absence ya élément ya police nationale congolaise pour la sécurisation et monanaki pe situation oyo et favorisaki anarchie et pa iwapi population a déploraki yango ba cadre ya concertation oyo ezalaki bongo véritablement ba allure ya tribune d'expression populaire ba échange oyo et salemaki en plein air lokola na arbre ya palabre topé na se ya nzete ya kinzonzi mingi penza ba s'exprimaki pona vie ya société oyo ezalaki vraiment pembeni ya antenne ya seni na Yakoma rapporteur adjoint asalaki œuvre moko pédagogique na intervention na ye après avoir koyoka na ndenge ya malamu ba intervention ya moko na moko oyo bataki na évidence pe et permetaki ba partie ya population bazala informé na ba préparatif ya ba reprise ya élection législative nationale pe provinciale na circonscription électorale ya Yakoma pour na ko rappeler bino lundi 19 février 2024 chef ya mission ya Seni abetaki masolo elongo na ba membre ya comité local ya sécurité ya Yakoma ezali prévu na cadre oyo ba échange mususu mercredi 21 février 2024. Informateur honorable Augustin Kabouya akobaki na ba consultation na jeudi 22 février et pa iwapi ayambaki ba participer ba regroupement politique Bolanda. 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette moisson que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Kalamingite ekozala élection ya ba gouverneur na ba vice-gouverneur ya ba différentes provinces et République démocratique du Congo en Folingala asali alobeli bino qualité nini oyo gouverneur asingeli kozana yango.
Kala mingi tebe élection ya ba gouverneur na ba vice-gouverneur et ko salema na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Ba candidature ezali déjà déposé na ba niveau ya ba antenne ya CENI et pa wapi même ba regroupement pe ba parti politique ba tractation ya ndenge na ndenge ezali déjà ko salema kasi na ba expérience et belé oyo euti koleka na ba province ya République démocratique du Congo ba tractation oyo e memaka eloko moko vraiment ya malongate pambate ba candidat et belé ba bima ba gouverneur tozali komona ba bilan na bango ezali toujours négatif voire même ba gouverneur et longo na ba assemblée provinciale boyokani vraiment ezalakate tango nyonso ba ko destituer gouverneur balobi pona incompétence bilan négatif pe ba résultat malonga ezali komona te et komaka ka guerre entre ba assemblée provinciale et longo na gouverneur to exécutif provincial nyonso wana ezali kotalisake même na niveau ya ba casting na ba regroupement politique to ba parti politique et ça les makamala mouté kasi siko lokola ba tractation et si et bandi déjà tozali ko senga na ba parti politique to ba regroupement politique ba pona ba bazali compétent pona ko diriger ba province ya République démocratique du Congo sokité développement ya malonga et ko salate na niveau ya ba province pambate mingi ba welaka kasi tango akomi esika wana azali capable ya kolakisa elo côté ba gouverneur ebele pe bazali kolela rétrocession na niveau ya l'état et ça les vraiment ya malongate yango wana ifrinaka musana bango na niveau ya ba province nde tozali ko senga na ba responsable ba parti politique oyo basalaka casting ba pona batu ya malonga pona ko diriger ba province afin que résultat ezala malamu. Na masolo ya fait des sociétés bosengeli ko simba que na quartier Mayenge na Sakombi oyo bongo na commune ya Kimbati ke bazali na pasi ya mai pe courant population yanga mpuna bazali ko nyoka manandinga ko sakana te bolanda ba détail. En plein 21e siècle, ezana ba coin misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambule belé na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalela kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers. Esengeli kotali sapeke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge za malamu te esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vi baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate ba pompe za pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mila mai mabulu donc mai moko ka ya bongo kaka to ka mai mabulu bana bazo mila kaka bongo emsubo chekis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose à cause biso pompe da quartier au ça cause biso to sepela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement et kota. De la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mayenge pe Sakombi. Tengina ba konza mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant poye koma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko jo courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité ou ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité. Compagnie africaine d'aviation CA na poussé pour l'année 2024 à Zaïd Kotombela na ba client annonce merveilleux bolanda. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso ko besa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye. Bon c'est pela qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso.
Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Na rubrique on a biso ya santé lelo rédaction ya journal ya peuple info lingala alobeli bino ba bienfait ya feyo ya mundenge bolanda Korosol tope mundenge ezali fruit moko kitoko kasi ba fei nango ezali penza kitoko koleka pamba te eposedaka ba propriété médicinale oyo ekamwisaka ba fei ya mundenge etretaka pe eprevenaka variété ya ba problème ya santé depuis banvula ebele ya ba étude esalemi etalisi ke ba fei ya korosol ezali makasi mingi pamba te elitaka contre ba cellules cancéreuses yango stimulaka système immunitaire esilisaka rhume kosu asthme grippe epesaka kimia et calmaka système nerveux et amélioraka tension artérielle et amélioraka motema et silisaka dépression et amélioraka prostate et ça anti-cancéreux pe et silisaka cancer okomela yango ndenge nini isifi kaka ozwa sifei ya mundenge to ya korosol otie yango na 1 litre ya mai otokisi yango makasi obandi komela verre moko na tongo na midi pe na pokwa pendant 15 jours. Keba koleksa 15 jours te po oko provoquer crise na niveau ya foie. Voilà cause la santé ya kitoko pour de ezali c'est mon corps protivap. Ah merci. Ya bouine bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodo la Bino. Mama kanta bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makati. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Motono solinga ta basa patu ya kitoko esika ezase moko na 7e rue Lumete et pa ya papa Griff Bolanda. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezangi na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Mouchanga Maboko, on va diminuer tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer tout le pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi Dans ce cas-là, on a fait un gentil Obila. Oyo, adjoint à Ezali chez Koko Moulumba, fils gouverneur,
gouverneur Gentili Modila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto boye nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele bokomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa okaka yango papa grismawa mboka biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na osimba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala osala fete obia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilk yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka yo oza na oyo lokwa emoro olingi koma bolite lokola ilk yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Journal la peuple, et comme il a souka kastoka bana boete sans que to pesa merci na Francis Master Zaki Bongo na Simaya caméra édition et Simba Maki na Midjo Maba Sipe Nathalie Kaila journal la peuple ezalaka supervisé pa na Emoko hérité Mapinde mi montage et pa ya Fabrice Lundo mi pe Christian Kenge Beni Otika la malam. Au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, y a un avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.